bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole news.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Darline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui vous bengi pour que vous moko numéro 1 ya congolokolenews.com. Mama Gidi Biselo azawana pour nous servir. Congo Lokole so Congo Lokole ni par ailleurs Bolanda panamike tosangani lelo tolobite etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonji bayoka na matoi boya kobongisa Congo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya ngasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Congo nde mboka Congo mboka ya Bangkoko. Bade batali mbote sika vous impona na biso susu na powa elo na yambi papa Nzuzi ne Nkoya ki ne Nkoya ne Kingombi na tangi na générique. Vous avez chef spirituel? Oui, na chef spirituel. Oh menga bon responsable ya. So ba chef spirituel on boza combien na kata mo? Bon, izaka komboti. Ah OK. Bon, il s'est présenté lui-même comme chef spirituel il y a Katevel les alliés qui toi dit qui antima qui a bafela. Donc Dingomba il y a bato bazana motema boboto pepeto tomo centre choses comme ça. Chez les noirs aussi badwago dans la motema peto. Oh bon ba mindele batina sous vêtements balata ka baza motema peto. Ya ba nisi. C'est-à-dire monter un peu de temps aux connaissances faut là na ba principe eza na kati po obongwamba. C'est pas principe universel. Au lobby Kamogwe nangina quand on nous envoie des sous-vêtements là c'est bon de porter ça. Non, ça m'a bé musi yo pezwa o la tatinela mindele. Totina na mboka kaso ba lokote. Ah bon? Oui. Tu comprends tout là taraba sous-vêtements ya mindele awa biso ya minene biso ya mikifé. Et ça pauvreté, tous en a connaissance, tout banego créer liboso, mais tous créer les sociétés pour te bonner sa pouvoir, parce que invention ils ont ma camba classité, ils ont badon, bas sirdoué faut pas porter ma ponzambe, ah bien ça m'a comment faut besoin de la culture, n'a bien la connaissance n'a bien. Donc il faut qu'on interdire un peu batukola taraba subitement ya tombola. Oui, ça m'a bien parce que mon tournoi tout bazwa qui a koufaki. Tam sous soit na ba malédiction na e soit disant ezaka bo pauvreté mte ça la biso bwe soki pena makamba evandi batu ba fait tombola kala ba 80 batu ba s'intéresser na ngote ba 75 batu ba s'intéresser na ngote biloko ya magasin batu na Brazzaville coup batu ba ola te biloko magasin hein. OK bon les autres zo ya likambo ya kindoki. Oui d'abord yo zandoki. Oui, nous avons la connaissance. Ah, nous avons la connaissance. À cause de la kindoki positif, soit négatif. Donc, vous avez cause na kindoki. Mais nous avons le pouvoir. Soit tu as positif, soit tu as négatif. Soit tu as positif, il y a un bon zambi. Soit tu as négatif, il y a un bon satan. Mais pouvoir, nous, c'est un positif, non négatif. Donc, je suis dans mon plateau là avec un sorcier. Un sorcier, un connaisseur. Bon, OK. Alors, finalement, sorcier, connaisseur, Kindoki Ezali. Bon, Kindoki Ezali, maïli moko négatif. Maïli moko négatif, pour nous nuire batu, pour nous déstabiliser batu,
pona kopesa bato pasi na nzoto ezali mayele moko elongo bani te ndenge biso tozwila kindoki mais kindoki eza mayele moko moto azwi pouvoir moto ayebi mayele mais na sens oyo lelo toolobela oyo tozotala kindoki oyo ezali ya négativité oyo ezali ya mabe oyo ezali ya kindoki eza kozongisa bato nsima yango tobengi kindoki ozomona soki ezali mayele moko kindoki moko ezopesa bato avancement ça va mais lokola ezopesa bato eza kozongisa bato nsima oyo eza kindoki ya malamu te c'est-à-dire kindoki eza mayele moko négatif mpona kodétruire bato. Mais en même temps, on doit reconnaître tout à l'heure, tant on a dit kindoki, mais on doit reconnaître que côté positif peut aller oui na kati ya positivité pe na kati ya kindoki positivité peut ezali négativité peut ezali mais biso awa négativité nde eleki mingi mpona kodétruire bato papa nisa akende liboso te mosala na ebeba ozoteka quelque part mutu fa détruire yo bobalani mutu mosu akangi bino mabota mpo bobota te kindoki mo eza na kati mpo kaka songolo mpaka naliaki mbongo te aza na haine ntango bazwa kotika ye mosusu baenveloppe ye patiaki mbongo mo na kati boye ntango mosusu bozalaki na mbongo bokwei kindoki wana nde yango nde biso totelemela oyo ya mabe wana. Alors oui, je comprends. Alors comment mutu akomaka ndoki? Bon, mutu akomaka ndoki eza na baspect ebele, c'est-à-dire kindoki principe bandoki ezali okoki kokufa na kindoki te sans opesa mutu. Ah bon? Ndoki nyonso ntango aza na kindoki na ye il faut atika yango soit akopesa mwana na lipa soit na gato soit na libumu soit na mwasi abali mobali apesi mwasi to mwasi apesi mobali okefungula nzungu na ye okoti na makamu na ye yo fungula eleko na boye kima kipesa nga boye okoti na kindoki wana kindoki tango ozwi eloko wana bapesi lipa na nde ekoyi musuni ekefungula yo misu esungoli yo matoi nde obandi koyoka obandi komona parce que ndoki akotema libanda lokola yo liaki eloko na ye akoti na ndako te tango abengi yo tango déjà so liaki eloko na ye fo mona fo yoka ye abenga ndenge makobengo na ndenga bututi abenga susu anise bamukola muki yaka parce que so liaki eloko na ye eloko wana na bomoto boye eza mulipa mais eza ya butu eza musuni apesi yo abi eloko nango liaki siko bandi kosenga bandi pe ko initier yo emso akokomemona bandeli tiawa lobi kuna komisio kuna lobi kuna ti malemba o initier yo okomi grand maître. Attendez, olobi que mutu a Ndoki il ne meurt pas à kufate soki a pesi kindoki. Oui, eza obligation. Bon, ok. Alors, ça veut dire quoi? Soki Ndoki a kufi azaka nani? Akendana kindoki pardon kindoki oyo akopesa ezali akotika mayele na ye to ako contaminer kaka mutu mais lui aussi tant azokufa azokende quand même na oui ntango akei kindoki basorcier basala na tombe na ye bagrand magicien basala mpe na tombe wana po ekendaka direct na deuxième. Donc il soit directement ce que ça na tombe na iso répondre noki yemoko esprit wana ezaka ndenge mais esprit wana ekomi esprit rang ekomi kotelengana ekomi songolo mpaka la bongo na bongo eza sono akoza makambo asalaki na mokili to akosema du fait kaza akokende na kasho biso tobenga bilungi c'est-à-dire ake konyokwama na baacte oyo asalaki to ake na kasho kuna akoto akomi esprit rang akomi vampire parce que a détruire batu awa na terre ba mabe asali ba misupa kozonga nyama azongi nyama moa makasi serpent pona kanda misu ake koma nzete musu akoti na nyama tout consort na ozozongela makwana nso tout à l'heure. Bon toyoka Ndoki alali mona alali mais abimaki na butu finalement apparemment bazana ba nzoto ebele nzoki azana combien de nzoto fait? Bon azana omuntu
azan esprit azana âme azana corps âme mutu ebimaka te ndenge polala na butu oloti ndoto makambo yango mpe ese réaliser mais ozobima inconsciemment esprit na yo mais ye azobima na conscience nazobima abimi apumbwe akisala makambo na ye soit na positif soit na négatif mais bango eza science mo sans amour bazanaka mpona kodétruire baza wana alali na butu awa abimi azoyeba ke na tiki nzoto na ngai yango wana ake esika kei. Attendez, tant on dit que à Pumbwe, à ça makambo soit positif soit négatif. Oui. Or yo ça makambo positif. Oui. Donc yo peut bima na butu. Oh mais oui, pourquoi pas? Parce que oh, mais on les a maïl ngati. Non mais tu peux raconter. Ah sur le bien et vous quoi? Non, c'est-à-dire mutu oyo azani bongo to mona makambo ndenge ni. Tant ni nozo bundela mutu, ozo salisa ye okende ko bundela ye soi-disant na bateau bakangi soit au dégager d'esprit soit makambo susu baye ko bundisa yo au bunda na nzoto te fo âme na yo telema esprit na yo kende ko bunda e ko bunda comment il faut yeba ndenge ya ko kima pe bato pe ba déranger makasi hein bakangi mutu na bango yo okende hein o libérer mutu wana isa mambo osakana te. Ça dit, na kati ya guérison, il faut y poyer baba pratique mingi pour na bobunde la bateau. Bon, ah, ok, ça va. Alors, au lobby que Doki Abimaka, Akei, Azubima na conscience nae, Yazubima na conscience, mais Bissopé, tant que l'autre Rabando, et tout ça. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes normaux, tant que l'autre Rabando, nous quoi, on ne peut pas Bimaka. Obimi, comment tu sois Bimaka? Ah bon? Mais azobima aza initié. Aza na connaissance te molimo nezo tambola ona lotaki koko alobi famille eza malamu te mais koko wana kufa bokutani ndengeni. C'est que esprit na webimaki ekutani etikali na cerveau. Etikali na cerveau ce qu'on a tongo aza ko rencontrer oya monaki. Tala na kutana na koko alobi cimetière na eto salate. Tala to kutana koko tala ba problème ndenge na ndenge yango wanande yango siko esika nande tozali koyeba na batu ke ndoki tanga bimaka yopo bimaka mais sans le savoir. Question que vous ne pas de Lucas Souba, le grand caméraman, il y a Malik Kamorobi. Donc, bon, évidemment, la fois passée, tout tourne que question là, mais il y a des quittés, nous retournons en haut, on répondait déjà. Donc, on dit ma réincarnation. Oui. Et c'est normal. Et c'est normal. Ils appellent la Bible. Oui, quand c'est de Tobagi, Elio, espère Elio, il y a Jean-Baptiste. Alors, ok, toujours continuer. Quelque chose est belé. Alors, comment mon toko est back? Oh, ça c'est tout le monde a battu. Belé na kataki. Ah, voilà, nous connaissons là tout le monde a ça. Comment est-ce que Kindoki et banana bassigne on a le bas ou peut-être bassigne si possible selon les âges aussi hein et pas bana et pas mikolo et pas bakoko tout ça parce que moi confusion mauvaise bokindoki c'est-à-dire muto akoyeba makambo oza connaisseur c'est-à-dire ngai soki na coup miso na écouter na ndoki d'abord akita miso ozana mal à l'aise et loko ko funde nanu yangwana mususo na komi sur place akini. Pourquoi? Parce qu'à ce banga. Oui, il faut bangater. À côté d'un grand maître, tu as les puissance. Tam son a go déranger. Ozomona. Bon, na mapango mususu soki to koti. Na omona ga misala nango. Oyebi singelo kote. Hein? Na omona ba vion nango, ba biloko na bango batika wana. Ngamona omona. Bon, ndoki mususu ogomona mwana akozala teti. Hein? Mususu ogomona mwana makwanza na mutu ba mapalata menyoso te hein mususu ogomona tango osola nae misu nezalaka mayele lokola mutu ayibi ozomona mutu mususu na ndoki âge ta mususu akoksi 5 ans mais azomona kolo azomona ya 3 ans ozomona mwana ya ndoki mutu pe akoki kobosa na makambu ya butu asali yango na moi. C'est-à-dire, par exemple, kasi makambo basala na butuko asali yango na moi. Ndeti nini? Akoko sumba na ndaku ye mukolo.
la sorcellerie na butu basumbara. Ah oui, kasi kindoki eza salité te. Eza au contraire à malamu. C'est-à-dire asumi wana mbamo comprendre que musu aza mukolo. Mususu azo suba. Akoksi age moi likolo mazo suba. Miso eza goloka. Mais mususu pe eza kindoki. Mutu ezo sale bongo. C'est ça. Basi na ye bazana makamoko surtout de bien moi moko boy na kutena muninga bio faut faire attention à ndeko na ya. Excuse. Mais mutu wana boye bati mais tant makambo egongi na mais pandu ebsanga na mutu funa na vane mai ko kabila ke mbongo te. Pondo ki frena ka mutu mbongo. Afrino ba chance afrino biloko ebele. Bazana ba acte moko yo pesi mbongo ya ke vandela ngo. Yo pesi eloko boye ye akebi o pesi lamba ye aka frenango. Yo mo ke liboso ezate. Lakini ndio kizana mona mama azo frene mwana naye, tata azo frene mwana, azo lia mwana, azo sala songolo. Kuna eza au contraire ya osala malamu. Eza science moko sans amour, négatif vraiment. Parlons un peu na basini au pesi pona bana. Lui m'a parlé à Moutou, par exemple, nous sommes tous aimés. Nous sommes pas à Moutou. Moi, dans 5 ans, moi, je me quoi, 2 ans. Bon, c'est dû à quoi, je vais dire. C'est-à-dire que Makambassar Naboutou et affecte à leur physique normal, boyé. Mais quand on peut expliquer, ma palatawana, par exemple, ils ont exploité la source. C'est quoi? C'est-à-dire tellement ils ont mis la maquilla. Ils ont mis la maquilla à Batou. Azo salama be kindokione kotaba o misune go changer ozomona misune automatique mais go changer tango ka ko yeboye o comprendre o azandoki o azabo bon enfin wana o pesi biso ba ozo mélanger na yo il paraîtrait que vous êtes chef spirituel comme tu viens de le dire la façon il paraîtrait bon na zo ko plus de 2000 personnes. Tout le monde bon pénalité ma fin bon bon yo papa nzuzi ozana ba pouvoir na yo bipo bimaka ozo mélanger un peu yo tant ozo mona ndokina le profane quand ozo mona alors mais moi je voudrais que bon on va payer yo mais le profane quand tu dis tant on dit que misu ya mutu et changer yo koye bango. Je voulais que tu ne parles pas de toi, mais mutu a profane. Mais comment mutu koye ba que misu ya mutu yo changer? Mais profane na otika la koye belo côté. Il faut mutu maye le kaka yebisa. Non mais otika la koye belo côté. Koko na biso na mona ka sala ki boyese ke otika la koye baté parce que ozana connaissance té. Le gola ubu bo pesinga papa nzuzi match yango au sifflet na ko kokate na ko kokate o sabi ba kisa bale na wana ngati mama ya bale za baton ba salama OK ngana zo prier pour na batu babika. Alors nous que bimana puissance nini ndoki nyos na butu abimana puissance oto bengaka kimpi ndoki nyonso c'est-à-dire au moins force et matsaka avion force et matsaka fusée force nyonso c'est que na kake yango ndoki abimela na. Ah bon c'est-à-dire ba benga ngo kimpi c'est-à-dire c'est ozo continuer c'est-à-dire kimpi wana yango esala kabima yango monaka avion soki ye wu tourner tenge to wu yango ndo kabimela na butu to benga ngo kimpi c'est-à-dire na tong na moi yango sala bango bazala titi. Pourquoi? Parce que babimana kimpi wana ndo kinyosa za ka titi abanga alikambute. OK. Attendez. Alors donc ça signifie que quelque part bando kiso ba sereni ba ko sala pe avion et bimina. Oui, c'est-à-dire makambu o ngosa mana abako ngosa makambu na mbanza ngungu. Parce que bari ni batomayele po biso peto banosala ba invention simbate mais simbate tango ba abako muinde salami kasafu presa kaza bu benga ofala ngote makambo inga ko salama mais batebele ba bien route est-ce que mais so ba éviter il faut ba contacter. Qu'est-ce qui s'est passé? Kasafu a voulu faire quoi? Mais makambo tango panzana ki ba abako muinde bimi ba abako boye pelisa soki nini ba ko kabwana tout consort muinde bimi ça veut dire quoi exactement? C'est pas abako komaki mi balé mi sa tête. Oui.
Donc Kimpi Kimpi wana yango sala ka pumbwe na butu. Donc Mundele pas joie. Oui, mais science c'est ça universel. Si ko makambo sus o biso eza mabe Mundele a vu yango a commission malamu et comme siko eloko zo sanga bato ba école initiatique. C'est-à-dire tellement école wana ezate moyen to évoluer ezate. C'est-à-dire makambo su yo mona normal. Kuna bamoni yango eza normalité. Le roi papa nisaki na zamba akute na monstre ya mitumi bali. Ye petanga bomona yo bomona ni bokimani. Yo soke na mboka na biso batu ba ime oloba nakutani na monstre moko obenge monstre demi tout. Ye peso akepa na banga bana kute na monstre moko azana mutu moko. Obenge na ba monstre siko nana va les vrais monstres. C'est ça le problème. Science soki ekufi nzamba kufi. Nyons tozo sala eza mystique. Appareil zo simba, TV zo talanga, camion zo mata, songolo mpakala. C'est ça. Siko ezo senga siko ndenge ni tokoki ko réunir biloko wana. C'est pour rien ba grand connaisseur baloba kindoki ezate. Alors bano kindoki ezate ezisarate. Bo yebite yango bo benga ngo bon. Ezo senga siko yo ko orientango. Oui. Bon. Alors, Toyoka Kabandoki, ce qui a témoignage partout. Yobi Maranani na Bimarana Nzeta Kombo, Yobi Maranani na le poso ya Guba, Yobi Maranani, on a vu des choses comme ça. Bon, finalement, Ndoki sort avec quoi? Yo Mutokoto Yarabango et Bibango Malamu. Quels sont les éléments, les instruments Babiloko Oyo Ndoki a utilisé à rapport à Bimanango? Est-ce que deuxième question, il faut qu'à nécessairement Babiloko ane à la peau Ndoki Abima? Ça veut dire que Kimpi wana, Kimpi ou Kimpi? Kimpi. Kimpi pezara. Yo zana Kimpi. Kasi Kimpi wana e uta partir la sorcellerie. Yango bimisi po watu wana émission msumwena décortiquer makamsusu ezati. Mais Kimpi kaka papa nisi. Alors, est-ce que sans Babiloko wana Ndoki ne peut pas opérer à Koko Bimate à Rosalanité ou donc dans toutes nos questions premièrement Babiloko ni Nabimaranango et force ni Babiloko ni Zaranango et puis de deux, est-ce qu'il faut nécessairement Biloko wana Ndoki Azaranango pour que Abima nango et puis après je vais poser encore une autre question. Bon, papa Nissé avant yo ya awa oina mutuka. Sans mutuka o komate. Avant qu'il ne poto qu'est-ce que makolope mutu mokili ekomi ndenge mususu. Vous comprenez parce que bamvuke ezalaka te muta pumbwa yeti awa. Avant yo kende Paris, to kende Belgique. Faut qu'il y ait un avion. Mais il paraît, bon, enfin, une parenthèse, il paraît qu'il va nous occuper, mais on va en parler tout à l'heure. Nalina zone sosiko na raisonnement na bateau ba Hollande biso. C'est-à-dire ezandengo c'est-à-dire ndoki nyonso oazo landa ngai abimaka na nzeta kombo na kombo pardon abimaka na nzeta fufu abimaka na liboka abimaka na motuti eza ba avion o bango babimela yango c'est-à-dire yango monaka na mituka mususu soko me liboka ba okotsa ote babikita ekoko sesa camion accident oui ba kombo wana monaka eza ba instrument oyo ye azopumbwele na butu eza ba instrument bon ok attends aussi oui bon pour nani kombo pour nani libuka pour nani motute pour nani zeta fufu pour nani te micro ça veut dire que pourquoi spécifiquement Babiloko wana ezali na propriété nini ou ezosala ke ndoki a utilisé kaka yango c'est ma question kasi banda bongo te nzambe mutasala ngo nzambe te mutasala kana zeta fufu niyo zela te nyonso zo mona ezana mokila musuni bandaki na l'invisible nanzeta fufu oui donc na invisible balamba ezali oh mais pourquoi pas ah bon ozo mona nyonso bandaki na l'invisible ba matérialiser ngonde soit na positif soit na négatif ozo mona c'est-à-dire kombo wana ezo permettre ye epumbisa ye okomona mutu so apumbwe akomi Paris ba moni na avion 210 sa munene apesi be mindele ba adresse tant boya na kisasa bozo luka papa ntseka oyeyo mais ayaki na avion mungo muni wapa avion alakisi kombo
mais force ko matérialiser ngo ezate osomona ake na avion ake nous ezande ngwana isala mabungu. Ça effectivement c'est une histoire on nous a raconté, ça s'est passé à Brazzaville ici. Mais elle est partout ba place ebele. C'est-à-dire azobima na biloko wana nde azo utiliser pour pesa force à pumbwe carburant na iza makila c'est-à-dire kasi makila batuti 1 litre ya makila mutepi même pesa combien de wana na yebite ndo kiazana maile bele akoti ndoba ngungi ako peso malaria ezobendo makila po ya faela mutu konso oui bazana maile bele pona ko utiliser makambi donc pondo qui a utilisé makila na yo Azara n'a besoin nécessairement de abomayo. Donc il a beaucoup utilisé ba maladie bozo kende, le bazongisi o mai, le bazongisi o mai, makilezo sila sila yo. Beaucoup utiliser mo kufi na yote. OK. Bon, OK. À une certaine époque, na Mikila Potopé, il y avait même ce qu'on appelle la chasse aux sorcières et tout ça. Il y avait aussi des sorciers là-bas. Oui. Alors, question n'a est-ce que sorcellerie wana ya mindele au lobby que mindele a juste sorcellerie a positivé en gros à commission mais sorcellerie à époque wana est-ce que zali ndenge moko na sorcellerie na biso soki eza ndenge moko si c'est oui alors biso lokola ba noir parce qu'apparemment aux bato ba bimara ba na combo libuka et tout ça bango kuna bazana combo te bazana enfin combo parle de modèle ya biso libuka na biso pe fundeta fuda kuna bana ba fute à moins que ba noir ba lamba ba semoule alors bango ils utilisaient quoi au film ya bato ba ndokyo ba pumbwa te combo ya film ane kiminga Superman te nini ya bana mo ba pumbwa na ba combo ne se okimanga le petit qui s'appelle comment Harry Potter, oui. Voilà, c'est ça. Osomona, bazola sabat na ba combo, bazola sabat science tout consort. Osomona, ils en ont ba combo na yango wana papa na nga ils ont universel. Parce que ndoki ayebi ndenga zo bimela ndenga zo salela. Osomona. Moi en tout cas malheureusement je répondre à la question pourquoi lui bon et banane ndenga c'est vrai mais je suis pas très satisfait. Pourquoi combo? Pourquoi seulement combo? Pourquoi seulement libuka? Pona nini papa ni c'est pour abota fasanga na kana mwasi et salama bongo yo oyo kutango ko luka mutuna makolo te balaki kama yezo abota mama abota mana tata na mama tika ye nzamba Sainte Maria tika biloko wana tozana makambo wana te yezo abota magi na tata na mama bon quand on interroge les sorciers on voit aussi na ba dire na bango ke bazana ba marabisika no sujute apparemment donc bazana ba point na bango soka na ndako bazana point numéro place ne abi soit na claustra dessous porte tout ça il ne sort pas comme ça partout nenge bisope tant ko ta ndako bazana ba bisika o mutaro ko ta ndako ezali porte fenêtre ba ko ta raté mais na cas urgence tu peux tout ça alors ndoki ya Congo ya Afrique ya monde ndoki nyonso universel abimela wapi généralement quels sont les endroits stratégiques spécifiques où ndoki a choisi ça pour abima ça dit papa nise ndoki ba misu ba o bango ba chakran ndoki abima na Nice. Ah bon? Na Nice na yemoko ya yemoko abimi abima na sexe abima na nombril na mutolu. Bon. Expliquez-nous un peu. C'est-à-dire comment sortir de votre sexe la nuit. Je peux comprendre que tu sortes. Bon, papa Nissé. La nuit de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire ndongo mona gana ba ebisi o mutu, oza na esprit, oza na âme, oza na corps. Mais quelque part soto poussani loin. Oza 7 fois. Nazomona ozo linga kolomaka mais ozo oui ozo pona nazo pona nini ona kokoloba parce que mais d'urgence que vous connaissez non oui mais nazo loba oui singeli c'est-à-dire ndoki nyonso partie est inférieure ah est supérieure c'est-à-dire mutu azana ba porte ndenga azana porte na mutu azana porte awa azana porte na gauche azana porte katikati ya mutema azana porte na mutolu azana porte na sexe azana porte na Nice mutu oyo aza grand maître ya bimaka na
supérieur na ye likolo mutu aza na force négative abimaka na se mais grand maître akoki koutilize nyonso mais ndoki siko oyo aza na négativité akoki kobima na niveau wana te c'est-à-dire bango babimaka esika wana abimi na sexe abimi na anis abimi na nombril na motolu na ye esika bango babimela soki abimi awa akufi akokobima te nde bagrand maître. Et comment il a opéré Mananis? Racontez-moi un peu comment ça s'est passé. Bon, non, on peut ça. Savoir ça, oui. Non, on peut ça. Maintenant, nango laksoka na laksa bato eloko moko. Omoni mutu azo salo mabe. Azo linga détruire yo. Azo mbongo na freiner. Soko zwi kaka mbongo chango na niso pagolo pesier. Soka meki akufi. To akobela sérieusement malade. C'est pas technique. Ça, tu es en train de dire aux gens des histoires. Enfin bon. C'est normal. Je sais pas. Mais il faut aider le peuple parce que les gens utilisent bango makasi. Alors donc, Anis, c'est ça un pouvoir. C'est ça, c'est bon matériel au boluka. Ba désir, ils ont autant na mutoluti. Ça l'a déjà cosipé là. Et ton dinga est belé na mutema. Comment na bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole news.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Darline Mbewa. Et kopesama epa ya mama Gidit Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi. Makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact Bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397 soki bobengi okozwa ye moko numéro 1 ya congolokolenews.com mama Gidi Bisemo aza wana mpona servir bino Congo Lokole to Congo Lokole ni par ailleurs Bolanda.